Kabila na pouvoir et puis Azali c'est toujours arrestation immédiate. Il y a M. Kabila vraiment encore une fois de plus. Eric Leng Azali disparu na Congo. Baloba na ba Congolais qui akima Angola. Baloba na ba Congolais qui akima soki wapi. Mais lelo awa ba secret bimi ba photo même ya Eric Leng et bimi na ndaku ya John Numbi. Que Eric Leng azasu na bomo te parce que ce qui Eric Leng azaki na bomo mbele déjà mona parce que depuis Fachi a eu pouvoir nanu ata souffert Eric Leng et bimati qui azak quelque part et bimate tomona ya batu msusu bima entre autres général Mounene arrivé au pouvoir ya Fachi général Mounene apparaître et dit Kapen Abimi. Mais comment Boni Eric Leng apparaît-il? Nous sommes Eric Leng Baleka Mbeka Kabilo. Bonjour, bonsoir na bandino sur la voie céleste. Mbote na bino mbote bozali ebele partout dans le monde. Bozolanda biso par l'internaute Nzambe azana bino siwa mbanja na niveau Belgique mama Fatou tout ça besoin de soutien financier. Godé apporte Godé le coteau na Danemark Sentinelle da Pambole Skozali. Bozana na Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo. Les Indes konabino Moïse Kanchiba ni miso bolingaka. Tolo baté automesana ko ça décryptage ya actualité politique. Vous voyez les événements à venir, décryptage de l'actualité. Merci à John Mboki Bende, équipe Malava Céleste, Alvi BL, l'équipe Malava Céleste. Vous abonnez, massivement pour vous avoir actualité tarel. Antiba Lelo Azanani, Tozana, Moutabengana Kabila, Ene Moutorope Sabino, à dessous des caractéristiques, les enjeux de l'ère politique, Nati qui est dans le zone à votre conquis. Ils ont même langage à Mboki Bende. Baole, bonjour. Bonjour Ndeko Antiba. Bonne santé. Santé za kimia. Bonjour, na bana lignon surtout au balandaka la voix céleste na niveau Liban na Mboka, na Canada, na Berlin, na Moscou, partout où vous allez à l'écoute à la voix céleste au yabino au message qu'on a comme d'habitude. Moutabengana Kabila na pouvoir et puis Azali c'est toujours arrestation immédiate. Il y a M. Kabila vraiment encore une fois de plus. Na pesiba diaspora son beauté et puis sans oublier na République démocratique du Congo na pesiba tout beauté. Maman le Kambolelo te reparler sur quoi? Te reparler sur Liwaya to soit pendant Eric Leng azaki disparu na Congo. Baloba na ba Congolais qui akima Angola, baloba na ba Congolais qui akima soki wapi. Mais lelo awa Bogoka ba dessous des cartes, il y a Eric Leng oyo azalaki mobali ya maman Olive Lembe oyo babota na ye mwana ya mwasi na kombo ya Sifa Lenge ya mwasi na kombo ya Sifa Lenge. Mais na kobimisa pe ba dessous des cartes pour na mwana Eric Leng oyo lelo azana États-Unis d'Amérique. Pourquoi Olive Lembe atindi les États-Unis d'Amérique? Wana ezelo ko nga mwana lobi yango. Mais Olive Lembe a courage à koleka. Et moko aloba yango pourquoi tindi mwana na wana États-Unis d'Amérique so alobi yango te mikolo mizali koya ngai moko na kobisa ba mboka pourquoi Olive Lembe atindi mwana ya mwasi na États-Unis d'Amérique na kolobela yango soki alobi yango te nga mona koleka na koloba yango. Problème eza wa ba mboka tangu nga nazoleka chaque fois à mille fois pour dénoncer Kabila na mabenyo so Kabila sala na mboka bato ebele bano zongo loko ba fanti na loba makambo depuis kala ke Kabila za muto to ko pardonner na mboka ote na kolandisama mai Kabila sala na mboka oyo batuere Kabila sala na mboka oyo Kabila azo mériter bolo kwa vie lelo ba Congolais ba pesinga raison. L'opinion internationale a pris raison. L'opinion nationale a pris raison.
lelo ba secret bimi ba photo même ya Eric Lenge et bimi na ndako ya John Numbi na lobé le combien de fois que Eric Lenge azasu na bon moité parce que ceux qui Eric Lenge azaki na bon moui mbele déjà mona parce que depuis Fachi a eu pouvoir nanu ata souffert Eric Lenge bimati qui aza quelque part et bimate tomona ya batu misusu bima entre autres général Mounene arrivé au pouvoir ya Fachi général Mounene apparaître et dit Kapen Abimi mais comment boni Eric Lenge apparaîtra te Nzokande Eric Lenge baleka embeka Kabila obotoli mutu mwasi na ye na nko na makasi akomi ya yo na ndenge na yo na nko ya makasi et puis on a dit sur mutu wana obomé lisusu et puis selon ba source tango info bimi ba révélation bimi ya liwa ya Eric Lenge. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs sources d'informations. Aujourd'hui, Kabila, jusqu'à la Kinshasa, même la Kinshasa, selon plusieurs sources d'informations. Selon plusieurs sources d'informations. Tu as un service de renseignement. Tu as un frontière. Moutounion, c'est le commandant, a voyagé. Ache kagoul, ache abelo bela, ache ba jaquette. Bo fongo la jaquette ou on a bota sur emsou et vous appelez Kabila mdobima. Pour ma lobby à ce moment on a été. Ba lobby Kabila à ce moment on a été. Selon ba source belé sur le belango. Bon lande lango malam bo contrôler abimate. Bo surveiller kinga sur la malam. Donc, sengi na service nyonso à Congo. Bon, si vek ngakat pour que toi eba Kabila zawap. C'est parce que acte à salia koboma Eric Lenge. En tout cas, Kabila a mérité prison à vie. Na loba pelo ko met fois aussi longtemps Kabila zo tambola na mboko. Aussi Kabila zo melama ba Congolais. Mboka oyo ezana kimia soki mokete pomboka ezana kimia là je le dis et je m'en assume et c'est Kabila bakangaye pourquoi na lobi yango Tobo Santé Kabila c'est un milliardaire Tobo Santé Kabila jusque là a coopéré toujours na asiatique Tobo c'est le coronate Tobo Santé que Kabila na classe politique nae azana bandokyo sengeli bakanga bango nanu facilité parce que parmi batunyo sa Kabila wana aucune personne parmi bango monto azali mes propre kuna azate tout le monde baza bakadia pemba je dis bien tout le monde ko papa na bango Kabila kadia pemba ko bana ba shadai bakadia pemba ba matapo bakadia pemba c'est-à-dire tout le monde est sengeli azala surveiller ba surveiller mutu nyonso tout na côté ya Kabila wana et ceux qui va contrôler bango nde bokomona même nkambo ya poulet équitable et obtenir facile sans problème comment na kati ya mboka to kosa toujours na batamité mabe na degré à boui o balingi changement te o balingi kimia te na kati ya mboka balingi mboka est développé te balingi peuple congolais avancé te balingi avancement ya mboka te balingi mboka ezonga toujours na ciment. Cette fois-ci to sengi na peuple congolais bozala vigilant bato bazela mboka
plus ou moins au-delà il y a 18 ans. Et là, quand il y a biswawa, lotoko, na diamba, na tumbaku. Oh, bah il y a biswawa, yango awa, yango ana. À part wana, et là, on me soutient. Est-ce qu'un pays peut marcher comme ça? Ou soit mboke bon un développement, mboke bon un avancement pour que le peuple a ces pays là. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au Congo. Comment batu bakoki kobongwana bakobongwa mitema na bango te? Et ça normal te? Peuple bo fongola misu. Bo fongola misu. Bo éviter batu bambuyaka bino. Bato bazo kosa bino. Bango bazo misa richi, mais bino bazo toujours ba pauvre. Le Congo, pays nabiso, est un pays sous-continent dans le monde entier. Mboka ba richesse. Na richesse auto na mboka oyo. Toko souffrir na mboka te. Mais ceux qui le lokte to souffrir, to la sociale, c'est parce que batu ba dirigeant mboka 18 ans. Balinga kibisote. Batu ba dirigeant mboka pendant combien des années. Balinga bisote. Lokola mwana mboka solo aina pouvoir. Congolais authentique de père et de mère. Et sengeli biso nyonso to biso banso bayi Congo. Bayi mboka ya solo. To sunga mokonzi ya mboka na ba vision na ye. To sunga mokonzi ya mboka na ba idée na ye pour que lobby Congo ait prospéré. Et puis, peuple congolais, au Penga Plaza, parmi bino, social et simba. Tout le monde n'a pas si tout la bombe autour là qui nango, il y a un régime passé machiavélique à Kabila pour que, surtout, tout ces pays là. Deuxième dossier, ils ont les Kambouya. Dans le bas qui dossier dans le Kango Boité. Les Kambouya bombé, affaire bombée. Affaire bombée. Oza ba dessus des cartes mon obimisawa pobo yeba est-ce que batinizana mi balé wana poba tangi de no ya batu oyo baza impliqué na kati affaire bombe wana Gentini Ngobila na général Kassom. Deux personnes baza impliqué na makambo ya affaire bombe wana Gentini Ngobila na général Kassom. Choko landi bien. Place si bamano c'est la bombe ou en place c'est la bombe na bangwana. Et c'est kala. Et c'est dami kole belé ba ça ba bombe wana. Baza même couloir nande wango ya Gentini Ngobila. Mais le kaboli bango eza ba veni. Disons balabala. Un gouverneur de la ville ya Kinshasa a côté une affaire à drogue, ba droguer ba Kinois et Kinois. Comment un gouverneur a côté la makambo ya trafic ya affaire bombée? Gouverneur à ville à Kinshasa. Nsoka Batouana, ba pesa ngobla ba pourcentage na général Kassom. So moni ba image ba okanga bango mais Tunisien ona o na benga général o benga a benga général ndo en général ngona ni Kassom. Et ça passe na mawa. To sengi na justice balandela Ngobila na Kassom ba ebisa biso place nini o bache les deux Tunisiens. Parce que Batimisi Bango. Batimisi les deux Tunisiens. Tu as pensé à Awa, Ngobila, Nakasongo, Baye Bisabiso, Batinisiens na Baké Wapi. Ndekomoko, Abenga Libanda Lobi non. Président Lokozolo Bawana Isa Solo.
Ngobila zaki maman a trafiquant de drogue na poto. So même à lire à poto azo la biso ngwa. Même à lire à poto Ngobila azo la biso ngwa. Et c'est quelque chose de grave. Au lieu d'aider jeunesse, mais Ngobila a comme se permettre comme exemple de PPRD. Alors se poser il y a fédéral, il y a ligue de la PPRD. Oh bah tiens le gouverneur Kinshasa pour na détruire jeunesse. Il y a Congo. Parce que tant que vous avez ça bango va bomber wana. Et vous pensez à quoi? Besoin de jeunesse, que vous avez détruire jeunesse à Congo. Mais comment Ngobila tu peux avoir un mauvais cœur comme ça? De you sambela na yote. Ça fait honte. Ça fait honte. Comment expliquer toko continuer na ba bêtise ya bona kati ya mboka to mona ba autorité bango moko ba otambola bien te. Ce n'est pas normal. To c'est na justice balandela affaire ya bombe oyo wapi Ngobila est cité en tant que numéro 1 au copie na bombe. Deuxième général Kassou. Le même Gentini Ngobila wana a détruit le marché central. Le même Gentini Ngobila wana a détruit le marché central. A sali même image à mon konzamboka devant la population na ye. Na marché central. To sengi na UGF. Papa Gilles Alinguet. Bok dans le mbangu na marché central. Bon mon abino moko. Poto ezakuna na yebité. Et comment Ngobila malgré balobi que non Ngobila aza élu na ba député provincial assemblée provinciale à Kinshasa. To yebi que asomba ba député et belé assemblée provinciale à Kinshasa. Asomba moko 33 députés on peut créer dynamique de Gentini Ngobila. Donc moi aussi mbaye kuna ezate. Est-ce que l'amboka o de l'Assemblée provinciale et les Kinyos. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, que le coteau hiérarchie Makassi et des peuples congolais, Balongola, Gentini Ngobila place. Parce que trop c'est trop, Gentini Ngobila, Makambano sana yumbi yangone nga mabiso aola, nakata Kinshasa. To permettre ba bêtise on a été. Troisième dossier, bandeko ezali Likambouya bandeko na biso mibale o bazali ko finga gouverneur ya Lualaba Mama Fifi. Na lobaki na ko permettre ba bêtise oté et les kate. Il faut na lobela yango. Bandeko na biso mibale ya IDPS. Bazo finga Mama Fifi ya Lualaba Mama Masuka. Mais ma bossani est là comme moko. Que cette dame-là, à cela qui campagne arrive à mon conjambo Kanalolaba, il a mobilisé la population. Et même le chef d'État a prié pour la dame. Mais bande koana, bazo finga mama wana. Ba bossani que Mama Fifi a sa même morale à chef de l'État. Ceux qui chef de l'État a soutenu Mama Fifi. N'a pas dit n'a soutenir Mama Fifi. Je sais que c'est 4 000 $. Et pas ya Mouyej n'a yabi déjà. Parce que 4 000 balles. Bah Carboli. Croyant que Mouyej a comme gouverneur Bandeko. Bozo komi kosa. Bozo komi kosa. Les chefs de l'État ont une institution. Mon Konzambo c'est une institution. À l'institution de la République, soutenir mon Konzamboka a soutenu. Ngai Kennedy n'a soutenu au chef de l'État a soutenu. Net Mama Fifi jusque là, nano atengamité. Soki atengami, kanga na oya na le kawa na obageno atengami. Mais le quoi non atengamité.
à quoi attaquer pour bapesi no $4,000 nde bozali ko attaquer muto mokonzi mboka azali ko soutenir bande ko bozonga sima soki bo construire bêtise encore pour la maman fifi non frappé bino très fort la Bible est très fort muto aloba oyo exemple de bien kabila pouvoir frappé bino très fort alors très fort ya blague était très fort ya blague était quatrième point mokonzi mboka na diplomatie oyo azali kosala lelo toyoki totolandi biso banso Vatican akebisi église catholique Vatican akebisi église catholique et puis les cardinals en bon a saisi bayebisi en aucun jour a mis ce na affaire politique ya Congo babosani côté ya bana nzambe liloba ya nzambe babosani côté ya ba Kristo royaume des cieux bakomi ba politiciens. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, mais ce n'est pas le cas au Congo. Ce n'est pas le cas au Congo. Oyo yebeli basa nzambe bajara mboka na spiritualité. Les chefs de l'État azo gérer mboka na physique boya kibomoto. Ceux qui ont la possession lisungi ya spiritualité akokimela vers les hommes de Dieu. Maintenant les hommes de Dieu spiritualité kimi bango ba na mosoni. O juste tozala ndengi na mboka yango. Ou vous servez Dieu, ou vous servez Mokili. Bon, prenez-le comme parmi des choses. On attend Gawa. Les mêmes églises catholiques, et bungisi lo banzambe, et bungisi ba Christo zela, et comme ko ma ba Christo kukuke, ba Christo ba mona ba kozina likolo te. Nzambe ko punir bino ba sango. Olie bote ya bana nzambe liloba nzambe botalisa bango que royaume des cieux ezali repentance ezali l'eau ezali lifelope yali mais bozolobela lifelote bolobe appelle l'eau te botiki bana nzambe babunga nzela bana nzambe batelengana mais bino bolia mbongo masumu mbongo ya mabe pour détruire nation. Par révélation c'est belé. Et ça même quelques prêtres au bas cité na ba guerre tout eux ça les mana est. Ba non ba prêtre. Comment expliquer un prélat catholique à côté de la guerre il y a est. Pour le moment bande qu'on a mon propre. Ça c'est méchant. Ça c'est méchant. Et c'est la raté. C'est méchant. Et ça les m'a raté. Et ça les m'a raté, bandeko. Ba bêtise wana to ko linga na mboko souté. Comment un prélat catholique peut être un tribal? Entre autres Ambongo, entre autres Chole, entre autres Utembi. Comment pourquoi la tribal? Oh non, Moulou Balambo Kao, à quoi dit mais c'est quoi ça? Yo komina ni ocha vina point mutu. Bobo sani que ceux qui fâchent au pouvoir na mboka ote. Sort na biso ba Congo lingo sala wapi? Parce que les Rwandais, les Asiatiques, ils ont un planning et ils balkaniser Congo. Mais Zambé na lola na bolingo na lobi te ko simbate.
Et Sengeli ba Congolais bango moko ba dirigeant mboka. Atineli biso chaussure na komba Fati Béton. Soki Fati na mboka oyo te, mbele tongo tozala wapi na mboka. Situnga yo na ngazala wapi na mboka. Non bandeko. Non bandeko. To changer bizaleli. To lingana. To longola kento na mitema na biso. Fati c'est notre frère. C'est notre papa. C'est notre grand frère. Et Sengel to soutenir mon konzamboka na baction na ye. Na ba idée na ye. Na ba vision na ye. Tous à lokola ba conseiller à chef de l'État. Place oyo a récité tout épaulé, tout tombolaye. C'est comme ça que le pays va avancer. Fati n'est pas éternel. Azamut nama ina makila. Mais ce qui est important pour nous, peuple congolais, na ba idée oyo azanango, na ndambo azanango, na bonyo oyo azanango, to profiter na yango, to memele un plus pour que mboka avance. To longola tribalisme. Bako sabiso te na bandoki. O balingi mboka Congo te. Tozala éveillé bandeko na ngai. Tolingana na mboka Congo. Nyonso mokonzi ya mboka osala. Asala pona famille na ete. Asala pona mama na ete. Asala pona bandeko na ete. Azo sala pona intérêt général ya mboka. Ba risque au chef d'État azo parcourir. Ba kwenda futuka. Ce n'est pas pour lui, c'est pour la nation. To soutenir moi na mboka. To soutenir ba œuvre chef de l'État. Le chef d'État c'est Bassel. Azo bunda bitumbaye moko. Bandeko. To tika motema mabe. To bongo la mitema na biso ba Congolais. Fati aza biso. Fati alingi mboka na ye. Fati alingi peuple na ye. Mais ça na un groupe des individus. Oyo balingi avancement to baida mokonzi mboka te pona recevoir peuple na ye. Mais batu wana baye ba kenzambe a confondre ba nkala mingi te. Oya nzambe bakanga ngo te. Oya nzambe babusha ngo te. Lokola bozo mekelo ko nzambe déjà poni. Boye ba ke un jour bokosuka quelque part. Là je vous assure. Na yebi sino clair loko. Lokola bozali ko luka boy tout fait. Toutes les actions du chef de l'État, bino ba ndokyo. Boye ba ke bokosuka quelque part. Les 15 to 5 services de renseignement bo suivre marche à la mouka. Ils ont marché moko ezali très suspect. Très suspect, très suspect. Bambongo bimi. Amama bele salemi. Donc, ils ont marché très suspect. Na seng na kinois et kinois. Bitambala noir, o bache bino na 2 personnes wana bolongola yango. Bazuma on a kindaka 3 millions de dollars pour la marche. Ba pèse de 100 fois té. Les 15 c'était dimanche na minuit. Ba pèse de 100 fois té. Boye ça bango soki ba lingi bo kene marche wana. Bokabula mbongo wana na bango pour que nope bokene marche wana. Merci beaucoup. Na pesi mbote na ngai na Augustin Kabuya mwana boute secrétaire général de l'UDPS. O azo samsa kitoko ya malamu vraiment na kati ya UDPS. Na pesi mbote be puis sans oublier na Paris mauvais gain le mille ko na pesi mbote be na pesi mbote be vraiment. Numéro WhatsApp c'est plus de 143 85 11 72 340 plus de 143 11 72 340 plus de 143 85 11 72 340 et puis na pesi
équipe mobimba il y a la voix céleste bambote vraiment de quantité apesa bambote belé et puis na caméra John Maboko Bende on doit si ma caméra apesa bambote belé vraiment merci beaucoup ciao à la prochaine.